jours bana vraiment addict ça mamba ya internet so internet ezate ne mweza peke connexion ezate mkolwane sa emission mona pena bana pena ndako panique daddy can we hotspot me pour baby ngaza nga contrat ici la raté bon ba daddy hotspot me oh this one is acting up donc ma blague à partir de moi que ça se bien té donc les autres baby ça bana mingi ba commune les autres ça ba avantage mais à the same temps pe ça bien té pour na bana pour bana bana faut ba ke na ngoma malembe pour social media ne comme trop bana neto ba elle a batanga apena so ba beaucoup té ici ba livres importants ba histoire bana faut batanga mais bana mingi ba sala ngo système ba maka internet donc net nga exemple nga pa na ndako zalaike bana na ngamo na ba sa ba customer différent mais nga na ba livre na mo media tema tanga media na ngona ndako ya mo so ba sa internet too much na sala ke na zuwa book na media na bina wakaya OCC yozwa o yo fotanga o oda this no one wanna be in the future ko banga te sa ba no me oyo tanga na spare time ya pese bina book media mwana otangwa wakaya kuna rate sisi pe kuna mo rate mais après wana waleta bazongi susu na internet comment que eza bien internet mais un peu rechanger ba petit mais bango déjà ba eza na mutu déjà donc eza bien te bana ndako totika bango ba tiza ba internet mingi ko avantage nango normalement sur landi eza pe bien que bana ba ozana mo avantage que oyeba makambo ndeni o use que pour mi mamte comme online n'est pas maman biso miso pe ba mingi mama online te bana siko na bandako comment aider ba eda makasi moi bena mona bina osala mais na pe na ba forme online moi bena ki otape bena bo mona mususu ba never 10 ans mo bi wow somo to bana ba koma donc mo utala donc ozo kama pona avantage internet donc c'est ça quoi siko DJ lo c'est ngo yebisa biso ke eza mabe to sombela bana nsu ba phone te ba game isu te to sombela ba ngo poso somé mona te lokolo otini mona place mabe akoluka ona libanda ya mona bana misusu bana oyiba avant bana osala ba crime avant po azo ngona ndako te amoni ke ngana na besoin iPhone ya share ndenge bimi mikolo azo ngote tanga azo ngota qu'est-ce que libanda asali mo bubulo mona mbongo ekota vite fait mais ezake so mona singi boye yo c'était ngana moni na na anju pano na 150 luka phone na 150 so alingi pe iPhone 150 pesa na alors ezaka iPhone donc I will use un assez peu la rare navi que bon ba lingi mingi ba Stanley ndenge za ba live mais les angolo mo boy faut que ça ramone le lingi quoi 100% te me faut meka pour so sali bon hotel ko zo tina mwana ba aiba si que le kolingo je bisa biso to somba mais to pesa bango moi temps moko bo ba ko utiliser ngo ouais ça la bien promettez moi na te les abo etala na bimisa mbongo ebele donc faut battre la pena fono donc tanga sombele pe fono wana so za mbongo na moment na te ko c'était nga ba futanga na chaque mois so za les premiers ou les 12 c'est là so moins c'est ou après mois prochain pour biso tout ça mon na calcul oui c'est mon na mois prochain on tient un programme on sombe le iPhone quoi ça rappelle cher donc mois prochain au peut 6 mois na ça les plaisir mais ce que bien que ba parents musubana na kata ndako ndenge za ka 20h 21h to tini bana ba chambre boki olala ba parents na chambre ba lala mais bana misusu malgré tu n'as na été bi kazane na phone pe lobby na tongo kende classe te ça pe na bonga mo pe na mona trop ate pa na mo pe na ndako bana nga de bazana ba téléphone donc mo pour trust no bango bana ba phone ba yo mo line on peut 3h 4h qui moi pour ça on suba hotel mon ko suba au moins na phone au moins na ko to yo ka déjà makelele mo ba zo se kato ma phone ezoloba au kota wala mso monde la vie mo pe na ba social media na zo ba snap c'est que to changer la bango système et comme bana 20h 21h tango 20h ko madana nsi me botika na wana 21h 21h déjà 30 avant tous à phone na bana yara na salon ata na zate no meza la bon. Oh, that's good. And j'espère que ba famille bozo landa biso bien bozo comprendre les kambo to tikoloba boyo kindenge ndeko na biso tikoloba aza papa aza na bana na kata ndaku éducation na ye loi na ye akota na kata ndaku na ye so to comme à partir 20h 21h ba boto la kabana ba phone po soki bolali bolala pongi na si biso so na ba expérience wana to ko sate ngape na jeune garçon na ngai ana 14 ans ye mutuku ta sala biso ba editing côté à advantage na loba ye aider ye po
ayekoli kosala editing o ayeba kosala yango te donc ayekoli ka na nzela ya social media oyo akoma osala biso editing which is good eza pe eloko moko ya bien mais topesaka advice na baparent please bofongola misu na bana na bino ba internet o ba social media oyo yango ezobebisa bana baparent mosusu bokipaka te omonika lokolo osombele fone ezwa fone yango wana kende kuna na chambre na yo kende koutilize bolandelaka bango bolandela yango botalaka bango na mbala simaton to bana mbala simaton na hotela bino website mo ezana na code mo bachaka okobanda otala babiloko nyonso to omwana zotala voilà soki bona bapesa biso na school o batindele photo mabe o batindele video yabo yo para ozana to so batindele mbamoko ya pepa na yo to chango na description box wana na si wana moni asepeli kota apply na yango o cheka ka olandela mwana na yo po bana ebele ba osala biso ba jebongo bino bolali bango na phone bazo continuer bon mais azana school tomorrow abose kazanya na classe lobby mais azo continuer ko utiliser phone na ye ndeko na biso apesi good example ye 20 na boto la bani ba phone donc biso pe côté tozali to me kozo mo exemple wana na liena a de loko moko Anita na disadvantage ya social media pe lisusu ezosala biso lack of communication between biso ba parents na bana omona tovandi biso nyonso na ndako tosala kango biso moko pe nyonso tosala mutu na mutu aza na position na yo omona mwana mususu aza na phone mususu aza na tablet mususu aza na télévision donc bozo solo la te mais or que na era kala ezara pena ke bovandi bino nyonso bo ba parents bovandi si bana bo solo bozo communiquer to mona bolingo wana ezali donc tant bino bozwi bokie oyo aza na makamuna oza makamuna oyo mwana wana azokanisa toyebi te o mona makamu susu azotala na social media wana toyebi te or que ezoboma bana na biso ebele o mona bana misusu babimi na nzela mpo na nini social media o mona influence ya bakamarade bazotala donc camarade na nga na social media asalaka boyenga mpe nake kosala ngo ezoboma bafamille ebele donc to telema na likambo wana bapapa surtout biso baparent po soki biso baparent totelemi te bana bakozala na bango kaka bongo donc tozana tozosiplier biso nyonso to blame mutu te tolobi te ke kaka bango kaka bino kaka biso nyonso toza baparent tozwa na posa bana na biso batelema parce que eza bana baza ba futur na biso na yete se smoky olingo bakisa lisusu nini na makambo o tozoloba ya social media oyo. Bon, déjà, l'eau, ça vous a mais on a souvent un problème. On a pas mal de social media, ça m'a douté. Ok. On a pas mal de social media, ça m'a douté. Batunde, on va social media, ça n'a pas de social media. Pourtant, on a blame plateforme. On est dans ce normal. Tu as blame plateforme. Pour on est dans la plateforme. Tu as blame plateforme, mais normal. Tu as dit non, tu vas au monde, basé au milieu, c'est dans les réseaux sociaux. L'eau ça veut dire à l'obélo moi bien que non sombela moi na yo phone sombela e game sombela tu lingi mais ba penga au contrôler moi na kazaki erne papa sombela moi bilamba à différencier à bilamba oyo que l'église bilamba oyo que la fête bilamba avant ba social media bilamba oyo sakanela pourquoi on est au sala bon pour différence pour bilamba oyo sombeli moi na le chose qui toko fait dire que ah théorie qui toko oh surtout qui va fait à la chango et ça les bien oh ça va couper va toucher ba ni ya osakane na ya mwana pende mo peka na réseau social au sommet moi no phone iPhone smartphone to ba rate ba iPhone ba yo ga smartphone le smartphone est allé OK non ko connecter na social media bani bana msupe mwana ka toza déjà azana ana Facebook ana Instagram ana Snapchat ana Twitter aza everywhere mais yo mo parent muto sommelier phone oyebi no te kuto sana kata ba bloc on voilà YouTube ezali di TV wana ya problème te YouTube ezali di TV wana ya problème te muto kozana na kati ya YouTube pour batala ba dessin animé ba film wana ya problème te siko to be no mamusuko ko contrôler surtout sur mon smartphone faut no contrôler bloc ni ata na kati siko mesiko yo moi pour ça mon nene il va paraître belé pour ngapta ba bela ba parents na sanga mingi na biso biso ba congolais paraît belé moi est-ce que tant va théâtre na déjà
alingi ba dérangement te azwi pesi bana fond kende asuti mwana kosa makambo na ye siko obike napesa obike lo muso obayike no eza na site mo boye okontema mwana osala donc nga mwana nga suki afongole loko email na ye totiza same email po parce que nalinga na ye babiloko nini mokolo moko boye navanda boye na email ya petit na nga mobali namona momi moko boye bamomi oyo ba-escort wana o basala baprostitue wana basala atinda petit email oh baseball you looking good today do you wanna come excusez moi na bango have sex with me oh nga siko oh email na boulot avec na bes oh mais toi 12 heures pour solo ah la bonne bien te za masolo te za batindeli yeah siko tellement nga siko na sana email mona petit na comprendre que ah mutu mo batindela na komeli mo mutu na masolo nabi this is my child email never ever send this message again mais siko so qui petit da ko ba 14 ba 15 yo on a la contrôle as un message moi bon of course ça les la petit pas ko bole avenini Aki ochwa avenini wana petit alingi avenini allez akego avenini wana omoni bezali contrôle total todo ba contrôle total ezali contrôle tonengi bande ba pesi ba exemple que mwana obineke 20 bogola la 21 so so ki dia ba phone na Ils des boules voilà pendant l'eau c'est vrai boule hein pendant vrai boule que pour passer ngai dans nos sera petit bon switch off ba internet neza petit la partie faisait le switch off so switch off on l'eau ça il récupère na phone ba ina ngata na za te ba simera ba ba chena mesa na si yango pa infande wana na tongo siko ta ba la mukelo wali boso ba yaka phone na spontal keno siko na minu na yo wala sisi lo wali boso mbonga dadi phone non comme positif parce que addiction on a déjà donc esprit on est quotidien ata soki bazolia ata soki bazo mais ça na papa mususu bo vai na table na bo lia bo papa ka na phone malgré na fufu na mnoko mais na phone surtout mikolo ba papa eza politique ba ligne ka politique soki bo vanda tozolia oza na phone tota nita ma vita show wana de c'est bon of course nita ma vita show na ka mo ba 20 minutes 30 minutes ici na rapide mais politique bandaki soka silisi o azu mususu Siko azoje na mesa ba news donc na metu tomati na ngo akeko sokola na ya donc it's too much lack of communication les oboma biso small galogeza faute na ngote eza biso moko tozo misuse donc to yebela le politique dans ma tika mutu mais batala on a pas mboka mais ce qu'on ndenge batala on ata pozolia na mesa on a tu addiction ya tu as addiction yes exactement moi papa pozolia mais warabu oh béton voilà on a fachi béton Beto sur le bani beton fachi beton ba on ba yebi beton tu as ba ru beton sur la scène le fachi beton donc alenda omona eza solo bana belé siko bana siko ba koma bongo siko image boliel ko amesa papa na phone ka abwe fachi beton siko ozana mwana pe mwana siko so webi si mwana ta phone ko amesa wa badadi omoni siko kote ba Hollanda ah ok quand ndengo lobi nyonso uta na wapi na papa donc omoni siko neza boye eza moni makambo tozobeta oyo ngapela na ndenge ta vrai boule na loba makambo mingi mpona ko aider biso moti topesa pe ya bana na biso pe toape na ba problème on pe kaka voilà ngambo kuna bigi ngakutu na mingi na tongo kutuko mamba kosambela na otana après fona tana ba supporter ba supporter ba po passer na robetelo moleti statut mo boné sur na 22h pa na ko la lati ke ba bana ndoto bule pena ke no eloko no beta ke no ndo nenge nini ba comment ba likes tout les addiction hein les addiction mais ce qu'on a comme addiction nenge ba boulot ba nini normal mais tout le bagage que nous avons c'est addiction oh obeti loko
olamuki na tongo sans kuto boule kuto mango donc ata prier ezalaki olamuki na ntongo prier nga mpela priere na ngai réseaux sociaux on est dans ma belle. Et à ma belle, normalement, dans mon allée, il faut quand même, merci. Na nenga bateli na butu po bele bolela na bango na mama bala mukite yo la muki. Ça veut dire que osengi ata merci. Kena la muki na réseaux sociaux. That's wrong. Eza mabe donc to meka pena ko bongisa côté wana ba papa ba maman donc tous en communication to bosana na makama social media tout ça ata 2 heures 3 heures du temps ya kozala en communication na bana na biso na ba famille na biso na ba ndeko na biso to se concentrer mingi te kaka na ba social media parce que ba biloko belé ezobeba pona makambo ya social media ndenge ndeko na biso smoke aloba ki social media eza nango mabete ezoboma nango biso te biso mo ne tozo utiliser ngo na ndenge ya mabe donc to bongisa côté wana donc smoke eza na makambo susu nga bagisa bon mo lisko surtout big social media mabe so imagine si les aboye na ndenge kala faut bien kini faut payer la carte wana la carte wana mais les lois comment qui no WhatsApp et c'est vrai ça na internet na yo free call et puis et c'est va bon parce que en plus like après sur ba chokoro ma papa 5 minutes kaka ezalaki ton banaki avant no mona mettre moi 30 minutes mais le oh là comment n'est pas des choses à 10 minutes ce qui est 15 minutes un moment à 5 minutes après là déjà évidé non déjà donc moi je suis WhatsApp wana wa call WhatsApp et ça un temps Facebook ce ça na internet non mutongo baza na internet na kin malgré tout ba kokoso ya ba internet à kin wana ba connexion on social network nyoso et ça na moi avatance moko boki ogoso na batu freely so lingi message que na Australia ta ekei ni quick vous comprenez so eza mabete mais batu ne bazoko utiliser ngonde peut-être bazoko utiliser mabe vous comprenez le te bara nini to osana kata réseaux osana kata réseaux sociaux pona nini emo bo ko mi vana pe otuni pona ninga osana kata réseaux sociaux mituna pena ovani pena yo moko mituni pona osana kata réseaux sociaux ngai smoki na bi pourquoi osana kata réseaux sociaux pona musique nanga pona activité nangai pona ba message qui est partout peut-être de ce que nous avons dans sur moto na zana makamona ti national na bulara yona tikaka na des réseaux sociaux Instagram na Facebook pona na lingara so ba mbrima pena te peut-être pena ngaza la pena réseaux sociaux te pona ngaza eloko moko te on a partager na mokili on va aller repartir na mokili en moment na la carte réseaux sociaux c'est comme la temps mais tout na pena pourquoi na zana carte réseaux sociaux pour addiction oh na biso ezali grave non on sait que non mais ngana bi que na sala addicted mais le pena na za so addicted parce que normalement ko se contrôler ko tala rara na bete no masolo ne za que no emo la mungi na tongo le ko boso wana za business nanga ne ba supporter ba lo ba kinini ba ta business ba lo binini ba nini za nini vous comprenez so ezali pena le mo boy photo chango peu emo na mutu pourquoi na carte réseaux sociaux ils portent nini na vie et faut y avoir avantage na avantage nango et ça ni na réseaux sociaux et au moins toujours le ah que non social media addiction pour parce que ils appellent addictif qui addictif on comme bunga yomoko na kati réseaux sociaux les réseaux sociaux et bunga sorti mais yomoko ne okomi bunga na kati et on faut la vigilant en plus ça va message monsieur pour passer ngalo mingi mambabana ba jeune taliban en tout cas tout ça la finalement servir un peu trop na mbo taliban na biso bana msu wana ba 12 ans ba côté de ba Instagram ba Facebook en tout cas yo mon problème mo ba kiza pe mabe au moins na wana na kati réseaux sociaux atana 12 ans na kati réseaux sociaux o sa ni kuna kati ozomo eza important mo te moi na 12 ans na kati réseaux sociaux parce que a sa ni ya mo bana belepe tout ça ba ko mo na baby pour parce que papa maman yo msu mo kozali lazy ozali toto bi lazy na ndenge ya okitira parents msu te ay to bete qui no faut effectif na makambo na yo ezapé que non
donc moi non ça na kata ba opese smartphone ba ki biloko to akota ba Snapchat ba nisiko papa mama e ba nenya ko contrôler biloko wana ni autour parce que ils en ba âge moko bo ezana inutile moi so mo na ba to ba msupe ne basana dana ba secondary school faut ba connaître ba massa ba mo monsieur dara through email WhatsApp eza pena bana ngo pe eloko wana toucher eza bien eza na avantage nango pe eza ke bana msusu bakoma kosala mwa groupe moko basala ba homework together po ba travailler ensemble ba aider pona nini social media aider bango parce que basali groupe na bango moko boye pona kaka basically pona homework donc wana pena zo aider penza pe côté wana donc ezaka mabete ezaka biso batu toyeba ko utiliser yango na bakisalo mwa muke netimo na ngabeta la balle na équipe professionnelle na tout le kuna basala mwa groupe na bango moko boye oyo ba coach bango basali yango monsieur zali biso ba parents monsieur zali bango kana ba joueur moni parce que ce moi na smartphone te azaruna kati et comme on va âge moko boye moi na yesinga ngaza na smartphone aza na phone mais papa nde mama yeba nini ya ko contrôler mo ba phone wana ba nini abete mino soki mo mwana na email na ye tantine moko bazo tine mo ba photo mo na half naked tala maka siko wana email la mwana siko songa na boulot ya ko connecter email na ngai na wa mwana to sala mo ndenge moko mo je na na mo te mo so ko mo ta ba blog na yanga to na mo de abon de na message déjà un peu tantine wa ba tina rappel souté a comprendre que mukolo mo azali ko dire c'est logo ndebe frère c'est le solo biki non tout ça moi courage te biki bana autobot na poto ba sama mentalité différent mais tout ça bena courage que à moi na ero ko ki opesa fond na yo na bombela yo parce que to lingité bana pena ba kelema banzema mabe on tout ça pour na betaka masula social media addiction nous ba kino na biso na bana na biso tozali addicted de moment ali to nimiango tozali addicted moment ali réseaux sociaux na sinesi bino de kino atana boy na addicted mais si on a mis na tongo lokal besoin ta la social media donc wana pesa quelque part pe addiction kaka donc nga mo pe na so bongisa ndi ba fa musu to bongisa donc biso lo ba rapona ko partager et puis ko aider na ko encourager donc aider biso na bino donc comme aider ça c'est que biso to ka c'est za perfect non perfect to aider net exemple de ko na lo ba ki 20 21 na boto la bana phone biso pe to lena ngo ngape kuna lo nga ana bongo na bili boso na ba no switch off your phone internet et kuna bina switch off phone ma switch off your internet parce que l'autre phone ana lo aussi apesi biso ma apesi be boule mo bona bi ya solo na ngape na bo boto la ba phone apeti na ngai c'est pour telle émission pour que ba na boto na phone of course deti biso to lo ba ka ke kanga na pesi confiance na ebisi kanga mais to ebite ce qui a kanga mais lo ngala on reçoit ngope le oye to changer ne ba lo sa bibo ngaba na bika bele na zip no afana wa petit na chango donc yo pende ko place ozali yo pende ko place ozali omoni ndeko na biso lo bibi apesi biso exemple moko able o ya sala na ndako na ye to zwa yango ozo obligé te osala ngo mais soko moni eza idée moko abeza conseil moko bien yo pesa la bongo pona bana na yo manifester et ko sala yo bien et puis na ba parents bino mo be ba parents papa maman surtout so bozolia lekola mesa ba jo ezalaka yo papa ozolia ozo utiliser ba fonto boite tota la politique poto e ba mambo ezoleka na mboka na biso eza très important photo landela kango to ye ba ka mboka na biso zo développer ndenge nini makambo zo changer mais eza na tangu nango eza te ke yozolia na phone yozolia ozo yamba ba phone ya omoni bana wana bazolanda biso mama politique un peu comme grave et comme grave mkomona kena pa masa ngi yake ndiza rapo biso ba famille déjà kena geza gende ya mama sore ya mukosumi yake wana motema nita balinga siku na faze ngina na chambre mais espérer c'est ce que na chambre ba petit ba petit aussi msusunga siku na faze pour encoder aye ba petit ba comprendre que non te faut de fazer na chambre ya msu ya mwana moko biso tout fazer pour encore ça venir l'aise mais na tongo faka aye rombrenga so atakelo no ya politique aye bo simoki omoni makambo
tala yango moko zobanga tala boy 6h du matin côté ma politique na pongi na ngai yana bi ngoso na bi même goso ni na ngombe ma politique na tongo tongo mais so azolandela makambo azolandela mais est-ce que loka bi ezali ezate ke ya sala ngoso tozolia azo utiliser phone te asala ngo te so tozolia ça nga na pongi mais ça na ponga ala musi même si tellement peu tellement ils close yes on va sur 10h 11h oui donc voilà tous aller na marque d'addiction voilà ça marque d'addiction c'est exemple ma belle c'est normal ngamo na sibino ngamo pele na boso na minga tongo peut-être na mon ne to fani to sori bu na comprendre que ngabo na zama addiction faut tika na tongo ma flota la ba supporter ba ba gini wala bisa pega addiction donc ngape na yekoli lelo awa en tout cas ngamo ko pele na pe bu en tout cas na yekoli lelo awa en tout cas tout ce que partager ka mo ba knowledge mike po pour te misunga voilà na biso to lo baboye na bino to zaka pona ko se edane ezate biso ko to lo ba kyanga biso ne mon exemple lo sa pesi biso moko ngana pesi ya mavita ngapela pesi ya pesi ngapela pesi ke po biso pe to evolve na makamona ba addiction wana ezap na réseaux sociaux to me côté ici mais to se perdre te na kati voilà donc comme on a biso na suka na habité DJ lo aussi ce qu'on a moi message moko et ça ça moi loko penza na makambo DJ lo aussi besuke ko kana media social media te normalement quand on a le avant donc biso surtout ba responsable to na ba na ndako donc biso surtout peut utiliser social media mais faut yeba ndenge ni ko utiliser donc ko ça va overdose te pour marra que simbate donc tu utiliser bien bana biso ba ko utiliser mais faut landela ra bango faut tala air mo go comme air mo bobité à partir air on expliquer avant ba faut na bango to batiki ba kelala yo moment na tongo ba la muka donc ba ya lukara phone donc faisait la bongo pour moi contrôler ça pour ça bongo te donc aux en contrôle ba na c'est ça quoi bon c'est bien que 6 hein vous comprendre parce que nous ils auront petit on nous ba go à fond ba petit na 21 donc tongo petit là c'est déjà au moins il y a surtout si aussi bien fond la mukana tongo yo la non ko de la mukite parce que la minute tout le monde pas à côté daddy ma phone et mon kuna olala na mona ka lobelo utaika ka swi fota ka zo fonga asimi na loboko stop what you doing oh my phone no did you brush your teeth oh no did you have a breakfast no Nabi kene na kosuka no menu na yo après ça breakfast après ozo phone non bolo ba donc timer mo sa matro mo na comment mais ça comment na tongo ya ka so senga phone ti baba yo senga phone fa make sure so ko muno pour azu des éducation on a déjà azu des no na mais daddy I already brushed my teeth I already had conflict bien et mazo kola na yo mona bam so kumdena ba 18 17 so 14 comme le bana comme boudé yo ko orata ki mo tanga zalaki na mwana muke bon ozomona donc to sungani penza na makambo to komi na biso na suka na émission na biso donc to sali yango kaka pona ko aider biso nyonso donc communauté to zala wana pona ko sunga parce que bana la biso baza futur na biso ya lobby donc biso tozokola bango mutu ba ko telema ba ko simba pe masolo o to sala lelo to ko récolter ngo lobby nango donc merci vraiment merci na bino moko bino nyonso bolandi biso bo to pesi bino ba merci Smoky ndenge participer na émission na biso donc anytime to kozala besoin na yo to yebi déjà yo za ndeko na biso famille déjà donc kozanga raté les aussi pe ndenge to za boye donc ezamba la liboso to mona yo mais ezape bala sukate to kozala wana kaka anytime to need you please bo pesa biso ka message ya suka pona ba abonner na biso na ba o ba s'abonner na te bolobela bango nani normalement na pesa ka merci ba gros bisous na bino nyonso tout donc tout balandaka Anita Mavita show bika show moko elengi bolandaka ngo kwa bo comprendre ma bien bo s'abonner donc na pesika ba mota trop na ba famille sei donc na famille quoi donc ming de famille donc waka design na sisi damen bana ngabino boyebi kaka daddy love you so much
donc Yolande c'est riche des fois te yo jiki kaka ba vile banquet ba be yokani non nena pena boy bon na fandi boy poser donc nzambe ga mutasala quoi donc merci kana nzambe lisusu to bakisika donc c'est ça ouais Smoky bon après na boye na remercier pena mingi Anita ma vie à chaud pour nous sentir si nous avons bon qui nous na boye na kumpi addict ya show oyo na kumpi pour tomber sur addiction na addicted ya show oyo pour parce que nous sentir que bazo pick up makambo oyo communauté na biso neti mo ba bossa nango ba bazo pick up ba blog on neti na zape na yoga rango mingi te na communauté na ko comprendre masolo be na Anita ma vie à chaud en tout cas il y a un senga to soutenir Anita ma vie à chaud pour parce que ba sujet au biso to bossa na rango voilà donc to subscribe biso tout so monika Anita ma vie à chaud donc so monika Anita ma vie à chaud kola na na goûter misoté cher mbala moko pour ma bien na kati subscribe déjà pour ma bien na kati awa pena donc ils ma ramo boya très important pour la communauté na biso ya moninga to na zoya ko fana na plateau boy parce que na décider qui déjà na ba ko fana sur na plateau te chose makambo oyo etali ka ba mikolo etali lo toujours show aux autres mamo etali ba bana na biso na ba parents ni to ko développer to ko sangana to ba nini to ko éduquer bana na biso ko bana ne ba wana ba fitir a lobi ba sala rango no yengene mabe ko ozo sali bosa mwana yo ni mwana zolanda voilà ya mo bilo ozo telemela ma vita na Anita ma vita show to za moi ekenge na autre sala to batela bana na biso to protéger bango to éduquer bango to za na patience ya ko éduquer bana na biso biso to za li génération oyo que non génération auto koli biso to bote na ba poto na bote na poto te na lobiga na marque en général na koli na bote na kina koli na kina na poto na ba âge mo pe que non malgré tout moi na mais tout développer donc Anita ma vie à chaud merci donc sans oublier Kula boss manager mo grosso miyake manager bazo encadrer pena Anita ma vie à chaud pour qu'elle toujours liboso ba au senti pena conception ba content au YouTube ça on pour ça yango Anita ma vie à chaud pesa biso donc na boirogi na pesca staff na nga tout ba supporter nga mbote on a vu que vous êtes belé na ma vie de ceux qui ont droit à boire ma banga moi de toi as much as you want de mukio et kokate on a pesi bino tout kaka mbote wa auto bozo supporter Smoky na minute staff na nga ki bo muyebiso bozo banani staff na nga londo bo muyebiso bozo banani merci na bino tout ozema solo bana mona boka na nga to ba Gaël Gagaisha Petit Bess Ordi Genevieve Rakaya na mona ba sisi to mona système ko boka bana mike mais c'est que non na mitu na ko fula suko bana bo pesa nga ba koma bana bi la fula ba ngu zo ban Genesis oka unique Eunice donc bana ga mike na boka su miko to sa on pesa nga mbongo na mitu ma vita show donc thank you very much for having me donc bless up. Oh, thank you so much. Thank you so much about Nyoso Balandi Biso. Donc ezaki biso. Donc lifestyle de makambo. Koto toza biso ka éducation car biso souci na biso za raketo et dani na communauté. Donc message to yara nango eza ya pa maté. Donc bo sepela na Anita ma vita show ne makambo. OK. Merci na bien so. Est-ce que vous excusez-moi que na bogi ba petit na boso ndi Joshua aussi oboka ngati Joshua obosani mi otobise beto za ba twins na biso Miracle Grace ba Angel o santi ba Joyce o santi Ariana ba Liberty Bless ba Bless ba Nikki ba Auréole Kinkanka dozana Baleki Kenaya Candice yo di banque ye wana ya bango nyoso babi wana kuti posima ti bona banque maman tika donc banque ça ga to boka bana ki mikolo fo mo futa
tomona l'art bapara mpe soki oza na bana boli babwaka bango na avenite babongo eza ofele yo mama komeka kuti papa komeka te okofuta mbongo. Donc ouais tokomi na suka vraiment topesi bino nso merci bobanda kolanda biso nzambe alola apambola bino apambola pe biso tomona ni mbala sima. We love you guys. Bye. Bye. Taras.